Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. Nalela Kayo. Edino, yoza fin. Mutaliki ozate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yoleki. Fin. Edino Image motazo Panza Sango ya Paris partout. Edino Image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo Kinshasa. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Thank you.
Doctor
Yo
Mama
Vous avez aimé autrement? Ben, si vous avez aimé, on serait encore là avec vous pour une ou deux chansons.
Est-ce que ça l'a Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya siri bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Express izali agence ya siri oyo bakutia biloko pe uzwi yango na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi Global Express. no bato bozali na Kinshasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusuzano numero 9 na Kasavu. Bana King, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman Global PM Express. Patrick Malovengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Wana bino bato bozali na poto olingi kotinda biloko okela na Afrique me oza kutuna Global PM Express ezalaka wapi eza esika kubunga te eza bongo na Satorus soko eye na Satorus okoti Satorus otuni numero 27 rue Léon Bandiku wana okumona Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso en France, pour la recherche la déviation basée à l'étranger, précisément na Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la poli, nous avons fait le conteneur, le fret maritime, on a le fret aérien et tout dans l'avion. Le team de la petite poli, la poli express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, on a un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, pour hésiter que le monde a mis au fouti à la poto, au salut maramio sur ma kin, la ndenge et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les kaki na kin, selon bout nayo. Bandiku, Global PM Express, ils allaient agence ya siri, oyo bakutia biloko, pe uzwi yango na assurance nyonso. Pour la biso awa, ils allaient rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez vu l'ogo, c'est qu'on a quelque chose de tika na moko. Na bima. Express, ya Malovengi.